Bonjour, bonsoir. Et dépendant de Herbolandanga. Ceux qui sont la première fois na yo na chaîne na biso, kobosa na ko s'abonner te, ko partager pe vidéo te. Merci, que Dieu vous bénisse. Yo nous envie na yebselo moko Jésus revient bientôt. Bongisa mikono na samoi oyo. Bongisa vraiment evandeli no mikono na samoi oyo parce que liwe yaka elakaka te. Na ye na dossier Maman Denise. Bonjour Première Dame, bonjour Président Fati. Maman Denise, victime ya gentillesse. Oui, vrai ou faux? Maman Denise, victime ya gentillesse na ye. Vrai ou faux? Abonnez-vous. Nabandi, élévation et tiraka. De faux personnes et de bonnes personnes. Élévation et tiraka. De vrais amis et de faux amis. Oyebi soki boza na bino nanu boye bosololaka bien elo moko te mutu moko na mata te boza na bino ka ndenge moko omona mutu aolakisa vraiment bolingo oconsidere ye omoni mpena famille na ye mais lere yo okoma osalika moko ezokende bien koma omata omona mutu achange. Est ce que mutu wana azalaki bonne personne to azalaki mauvaise personne? Pour moi azalaki déjà mauvaise personne. Yango babaka temps epesa biso raison. Mais eza na deuxième catégorie ya bato boza na bino niveau moko na bandi osala likambo ozomata ye nano eza likambo na yo mais ye mpe akomi kosoutenir yo akomi koluka amemo mpe na niveau wana omata mpo ayebi ke nota mosusu na nzela na yo na nsima na yo akobénéficie mais yana moto mosusu alingi te yo mata te ye fo aza likolo na yo mais sikoyo toute élévation eyaka euta epa nzambe ntango mosusu sikoyo na domaine wana nzambe abenga nde yo oza likolo mais ye alingi ye aza likolo na yo e ekoarrive ebotaka jalousie omona moto achange mpona respect ya mama Denise na otia baaudio na badio wana te mais ele omona ayebi kala te kongola azopiblie satan walai satan vraiment faut se préparer ti tokóma le 31 décembre bopiblie ye première dame de la république bapiblie babangi te eza na bato bakondane tala eza bato mosusu baza bato ya bolingo aya bato alingaka bato alingaka avanda na bato alingaka kolia na bato alingaka kozala na bato yango nalobaka konéglige prophétie te eza biso toza bato ya bongo toza bato ya bongo merci seigneur na makambo ekomeli mama Denise epesaka biso deja mayele so ozalaki nde na promesse moko boye ke élévation ke eyaka alobi na vi na yo bongamaka mpo so obongisi te okutana na bascandale boye bato mosusu bazala bongo nde nalobi alingaka moto alingaka bato alingaka kovanda na bato alingaka kolia na bato alingaka komela na bato ya nature na ye bolamu eza na motema na ye siko bato ya bongo bazalaka naive bakanisaka ndeti bato nyonso baza lokwa bango baza kende basalaka bato basala bolamu lokwa bango bakosala moto mabe te non oke toza ndenge moko te moto mosusu ezolakisa soki gentillesse nzoka nde ndoki eza kaka ata pumbwa na butu mais comportement bato mosusu omona mpe non ndoki mama Denise nakoyoka baudio omona mutu moko alingaka azala na bato mais atombeka na ba wrong person atombeka na bato moko baprotege identité na ye te baprotege te élévation
ekomisaka bato na isolation soki oza na bato ya malamu te. Élévation okambo bande kosala oyo na osala yango lelo lobi lere élévation eya na osala yango te. Nakoki leader na koti nakokende tesco na koti asda lobi mpona kota mwana na bando koka kota nga moko te nakendaki nake zandu nake agambela lobi la élévation eya ezala su bongo te soki biloko ya bongo ezangaka bato baza eleve bautaki deja na vi wana azali na vi wana te nzambe asali ye ngolu amemi na vi wana asala ngolu na moto alingi sikoloka koma na vi wana otala bon oyo nakobema camarade oyo so bato mosusu bando opesa na bambote na mosika mosusu bando osola bien baaproche yo lokola neti bato malamu baaproche yo bongo nzoka nde bamosusu baza jalouse na yo bomona place wana fo ezala yo bamosusu baza bato ya bilobela bamosusu baza bato soki ndenge nini babomba secret te moto mosusu bande kosolola na ye te bande kofingafinga yo oza proche na ye bosala pe yo na motema na yo osali kimia yo bamisusu nde bakende kaka etikalaka bonjour ça va yo na motema no osala yango na kimia nyonso oke ye asali yango sikoyo na ndenge alakisi soki gentillesse alakisi yo wi tenga mpe na lokwa yo nzoka nde mpo azwa bamatière akoma osala o chantage lobi mpo adétruire yo yango babengao nini moto mosusu deja oremarkaki bien te soki ataki ya bobongisi yaya bosuki na bonjour soki ayoka voi na yoka yango ka na tele soki ke no oede ye ya otindika ndeko aede na mosika otiki baede na mosika élévation etikaka bafaux amis e bavrais amis bafaux amis bayakala mpona odétruire aokoka place oza te alinga bamba yo alinga salire yo okoka te aomona fali ezala ye moto mosusu mpo oyebaki ye te abe aprofite kaka na aprofite na kosalire yo oluki réconciliation na ye nzoka ye azalaki malin ya oluka odétruire yo osolola ne sincère nayoki mama denise abi nga motema nanga bato mosusu bakamwaka ya lokola motema na biso olimbisa makambo nyonso tu mais sikoyo biso makambo ekomelaka bato tozweli yango mayele na opesa confiance lisusu te na otrust yo te inside mo trust mo confiance epai na yo si na fasa yango na efase ozwaka yango lisusu te na opesa deuxième chance te à cause te ke oza mabe ntango mosusu deja oza na okomaki na o bien lokolaka makambo ezokomelaka bato boye nga azwaka mayele oyo makambo ekomela bato nalata yango nakomisa yango yanga ye ekomeli boye nga mpe confiance te mais tobi te topesaka bato confiance te tobondelaka nzambe alakisaka biso bato oyo confiance po ezala bato mosusu kosambela ebele mais nzoka lokuta kosambela ezalaka ya mbebo ya motema te toza na priere ya mbebo toza na priere mpe ya motema eyebanaka avec le temps ya mbebo emonanaka sikoyo emona ete yasambelaka yasambelaka mais avec le temps nde sikoyo okomprendre yasambela to asambelaka te ado asambela motema to ya mbebo nde okomprendre ke asambelaka ando asambela nde ya mbebo ya motema te mais tozapela bato mosusu nzambe obondela opesa osenti mpena ke non mwasi oyo te neti mama mo nazalaka na ye nalingaka motema mama na parce nzambe alakisanga yango
mpe nabondelaka mingi mpona motema na ye, motema moko naive, motema moko mpenza ya malamu eutaka na kati, donc bato babotama motema malamu. Te tosali ye mabe alimbi biso abendi yo, nga so namoni erreur na olimbisa ozala, mais yebaka sur 100%, 2% nde ya masolo nango oyebaka, 98 wana oyebaka te. Mais so oza na problème nozali première ya oede yo biso toya mitema oka ya osalisa nazali première ya osunga. Mama Denise aza victime ya gentillesse na ye, place akomaki amonaki te nafongola bato nyonso to porte élévation nde na bememaka isolation ekoisole oza na besoin bato bosololaka, oza na besoin bato bozalaka ensemble, oza na besoin bato, mais bato mosusu bakoya na profit. Yango abaka moto solo ntango oza nanu boye obundabunda nano oke avance te, moto moko ndeko moko azosoutenir ye aosoutenir yo lobila okoma place wana kobosana ete wana bata solo bato bayaka so oza likolo kobenda bango na yo te, mata na baoyo nanu benda na baoyo bazalaki na se po biso balandi yo mpo lelo okomi likolo, mais elo banda obundabunda bayedaki yo te, le contraire bango kutu banda okritike babundisaki yo mpe. Victime ya gentillesse, bato mosusu abotama bongo aza gentil, asalaka bolamu ya nkombo na ye, mais bato mosusu bakoaproche yo po baluka badétruire yo. Yango noyebi biso moto banda kose prépare nzambe aloba no nini po congolais pardon bana totala na bachrétien bayokaka na pasi na mosusu nde bapesa bapromese ya élévation, banda kose prépare, banda kobondela deja na kokoma kuna ozala na banani po lelo oza na bato ebele lobi ozala bato mokie oyo bazala vrai bafaux bazala ebele, yekola mpe ozala mingi yo moko po ata oza na bato te esala eloko te, moto alingaka azala tro na bato la okoma amona ok na position naza nango na facilité ya obenda mutu pembeni na nga basomba bolingo te, obenda mutu bobengi ndi ndoki po adétruire yo. C'est triste vraiment bavosa première dame yona na vai natali na bi te kala te congolais publier satan awa baprojet satan asalelaka bana nzambe bapublie awa kala te satan kala ti tokosisa 2025 akomiyoka surtout na tiktok akomiyoka États-Unis si bakangi tiktok wana bakanga ngo mpe kaka partout etikala kaka mpona bango na Chine po ezalaka te. Pour moi nalobi ke non mama Denise aza victime ya gentillesse na ye, aza moto oso alimbisi mais eza bato mosusu oyo elimbisi ye sincèrement na motema me kobenda ye su pembeni na yo te kosolola na ye bamasolo ya milai te ya basekret oyo peut-être toyoki non solani kaka bonjour c'est tout, bonjour mpe so bomonani ya telefone te, so epesali 2 ans toza bomonani te bomonani mpe te ayoka vono na nzela réseaux sociaux yo mpe niveau na oke na réseaux sociaux na ye te na omona epe ye te mais ye bayoka ko kaka, donc c'était ça bokoloba bokomata bokita bokondane aza mutu tozala na besoin bato peut-être ndake azalaki entourage nde eza mabe, peut-être entourage nde esali erreur mpe nga napesi yo confiance yo pesi confiance mpe ebimi à l'entourage bokomi kowelela nga nazala na ye ye azala na ye te bobomama makambo nzambe alakisa nga na ndoto
yango quand tu na isalaka bavideo na yo etikalaka makambo oyo olobaki na retraite nayoki mutu moko alobi yango bandako bango depuis kala makambo namonaka na ndoto na 2023 yango esalami à propos ya tourage ya mama Denise tala chance na bato tobetelaka makambo bayebi naloti boye nzambe alobi boye nzambe alakisi boye bayebi makambo na 2022 2023 bane wana nde namonaka par rapport à entourage nalotaka entourage ya mama Denise. Courage mama eleka nango eza vraiment pasi me tosani bible elobi na ntango ya suka moto asala nyonso to bopekisa bango te parceke bayebi keno le 20 nde il faut youtube afuta bango tiktok kuna donc bakoyoka te bosala kaka bo na ya lokuta na ya solo bosala mpo kaka fo nini mpo balia mbongo yango omoni bible elobaki keno na ntango asuka moto osala nyonso moto osakrifie mutu oyo baya mutu bozalaka na famille asakrifie yo na réseaux sociaux yo sikoyo ozokaza osakrifie dans les vies te osakrifie mpo na mbongo donc fo sala makambo wana mpo lobi bafuta ye victime ya gentillesse na yo nzambe apesa makasi apesa bato ya malamu revois encore entourage na yo nzambe apesa bato ya malamu oyo baprotege identité oyo olati peut-être loko oza tellement gentil na bango baocomprendre identité na yo te baocomprendre yango te nzambe apesa identité na ata kutu ndenge nini bayebakeno oyo aza première dame pasteur nanga banda babe bamesanaka na mosala nzambe te naza aire moko twana mosala nzambe oyo aza eleve na kati ya famille na famille mosusu na famille ya mozoswana motu boye me yo oyebi keno te natalaki na miso ya motu te tata mosi te ya motu te natalaki na miso ya servante serviteur de Dieu mpona rate te oyo eza kati na bango sikoyo bato oyo bakoza entrevoi tala yo na miso ya première dame ata kabelaka o saki ata kabelaka o 10 euro 20 euro ata kabelaka ofuma koma otala bino na miso wana parceke élévation wana euti epa nzambe tozozela mpe bavoi ya sata bopiblie bino tembe te nzambe apambola biso lokutani mbala nsima na nouvelle émission abonnez-vous massivement à Marie Grâce Ministry TV. Merci. Bye bye.